biso peut robeta musique na so ya biso mais eza lokola chinois sali Fojin, français sali Dora parce que Dora Stade de Martyrs fait rigola album du siècle qui est chinois donc pour ce que lui de Dora c'est Fali qui est Ferré qui est chinois par concept tu vois yoka yo so que tant que présenter ils ont un défilé de mode ils ont un défilé c'est là où on comprend les chants ils ont pas de monsieur ils ont pas de monsieur baza ilala baza très impoli la cause ça mwana j'attends comment monter ils ont pas de monsieur baza très impoli ba tellement la TV ba ko finga mutu za danger za patron ana succès ana banzembo ana la ana makamutu ce que pas moi miki ba finga donc biso to ko la loi bango te je passe à la télé na comme finga ba tout monsieur sont ba leader faut moi respect à la rappeler OK on parle de gaza papa dans la bana, dans la société, dans la magambele, quand tu passes à la télé, batindi yo oyo lula ba. Ko ba gaza na bana, so ka tu bozo belana. So ba bon, to finga la té, to le belasco chant. Ne singa bona na boke se musu na rolia 15 chanteurs. Nga mo ko na boyika. Nga boyika no moni nga boyina. Za kana tesanda elilingi ya sphère gola. Pourquoi? Nanga linga nga. Batu nyonso o presa bengi ba yemba dynastie. Je dis bien batu nyonso. Ceux qui basent na bango te ke biso moko to beta il n'y a ça à succès donc biso tout oyo to yewana to yeko cha o ba yeko cha coup de pouce na ba oyo biso to zali biso mo ba kolo société ça dit biso tout oyo to la ne chaleur ya cheta ngela ki lokola moteko te mola na sani ya mbele likolo ya mabanga Chiba soko siyo alobi lelo yo kite ngai. Est-ce que yo kozwa moto malamu lokola ngai? Kanisa yeye bazwaka mokano na kanda te. Kito epula bazwaka mokano na kanda te ma. Yeah. So tali na moto tani kombo. Pour la refula ete nga lege na oyemba. Nga lege na chant. Wala ba petit na nga ya mabele. Wala makamusu to ngona ba petit na nga ya mabele. Ba petit gani Robino. Robino na petit na nga ya mabele. Oui. Ngena lo ba boye. Ngena lo ba no boye. Yé moko na parler sur télé émission la ngate wana ve na ngai. Parce que tant biso to beta musique, nazo mona ndenge ngazo kota baka Mobutu. Nazo mona bango idéologie na bango na masala na pese mbote kota zali Ibrator. Wa masala ngai mo ayebi Ibra. Wa Ibra c'est les donc qui pour ça la paix ba o ba ça ba yo ya. Alakini na raison na olobela parce que biso na orchestre na biso déjà biso esprit wenge za déjà. Ata ba 12. Esprit wenge za sens nini? 12 nga na yebi ngote ngaza mona 12 te. Ngaza mona jet set ya faire rigola nga 12 na yebi mambo 12. C'est-à-dire biso ya toujours après ça yembi mona telele. Ah ilunga. Ah Makaus. Ah, non, on partager, on kabola. Abi oyo ngai na bimsa oyo yemba. So ba côté mususu, ezaka yemba ngo leader. Ba misema ngo mususu ozo ma, ba disque binya. Ozo kata vocal mo ya misemo ozo kata. Ezaka. O biso ba tselele to tshaba vocal la kati donc ba comprendre les réalités. On dit on te le ba la vérité. L'album est bimi nango. Oyo ka pe bango. OK. Kanga ma mla biso ko kwata. Kolo Fumwa mboka ya mukolo aleki bango tumpo ya kobuaka donc comment c'est sur ya mukolo aleki bango ya mukolo aleki bango mutu asala ke batutu bazwa idéologie ya kobeta on s'entali à l'époque prezalaki chanteur oyo amarkaki monde voilà na ba vita imana et bato ebele pe na ba place ebele songolo bakoma pe ko envier pe patambola na mo couper ya mo Mercedes ndenge prezalaki nango patambola azala mo des boucles d'oreilles moi basuki na ye donc faire ezalaki na orchestre nyonso mais bande ko mibomba mais ça qui faire ça dire balande na bango makambo nyonso le kuta na forme yo mona te président na ngai le bosolo na chant bosolo na concert bosolo na royemba donc na rumba bosolo na kolata bosolo na kotonga ba palais bosolo na kosonga bandaku donc na leader o azar makambo ya ndaku wana balobi ya sikeye nine ye
Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye Yonat, Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine de, omonika ndo s'abonner na nzoto Tonton Georges. Akaba ti mukenda. Akotsa ko batini ofuta kwa ta chambre te. Na compte o se distrait na nzoto mutolinga ate. Greatness Congo TV. Ma gang, ma film, télé-réalité, comédie et vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, de s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon avagag, pas film, pas émission, biloka buzoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, au petit Greatness Congo TV. Au moment à droite, va comme en anglais souscrire. Na français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. N'a pas d'aéroport. Ou nous, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Ouais, merci. Tant que le baga, il a dit, il a fait Jean-Claude Maban Tombongo contre Mbongo. Bonjour, Télé. Ouais, Pépé, Jean-Pété. Bonne santé. Bien, ma belle, santé, Pépé, les gens ont donc, ça m'a battu en tout cas, on est en forme. Hein. Très à l'aise. Très à l'aise, donc en forme et en tout. On a besoin de Pépé. Vous avez assimé ma campagne, tout le monde est très à l'aise, vous avez Pépé, vous avez assimé au tout au loba. Mais pourquoi pas ma question, j'ai eu ma réponse là. Où est ma lame, on a répondu, où est ma bille. Comme il y a ma bille, il faut que je me c'est le lobby, ma question, ça va répondre ça y est. Effectivement, bon mouvement. Mouvement carré, il y a ma bille, il y a Saranaté, Posina, il y a Posidec, donc Pépé, vous êtes très à l'aise. Nous, on a dit parler au monde, il est très à l'aise. Chakata Bandal. Ouais. C'est les ça va. Ouais. Yacheta. On a faute de Yacheta. Il y a celle qui va commander moi. La faute est boulot na Yacheta. Yacheta n'a rien à responsable. Merci, c'est là bien Yacheta qui a commandé responsable. C'est là que moi, ben ingrédient que tu as dans début émission na biso. Tout ce qu'on a monté, c'est un parcours na yo. J'espère que les gars viennent à émission sous ba kino ba parcours na yo. Mais les deux samba liboso les gars tous en RDC TV, il y a Babi Tulomba Jaguer. Donc Tolito et parcours banana on dengi. Ouais, parcours on banana qui tout banana ba quartier. Vraiment la personne en botte na ba Gaulois, tout ba gladiateur. Donc au joueur na bango quoi, il y a club na bango. Ouais. La personne en botte qui ba donc la banana parcours nous tout ça banana. Donc ça quartier quartier na commune nini na machine na rai na Pascal entrée donc na chango na télé na donc chango même oui na chango ya makila ya mabe bana chango tu ba yebi oyo nani oyo molobeli na bango ya loyembo voilà et na ba quartier wana tango beti na ba orchestre ba quartier to ba ata ba kombo ba orchestre leka les orchestres nyali buso banda wa na leka na vena mai Eric Azuma, donc, avec la musique, avec le mystique, pour le mystique de Stalin, qui n'a comme ce qu'on a savoir, il y a eu la sol, voilà. Après, il y a eu même, après, c'est moi qui a banni dans la musique, donc, JC Maïlo, donc, après, il y a eu Terrachine, il y a eu Fondé Logan, il y a ma bille, donc après il y a des si qu'on a commencé qu'on a courage on le Lucas orchestre il y a qui ne score pas d'Adolphe et pas d'Adolphe a 8 ans avec 25 minutes avec pardon s'il vous plaît tant on le dit
esprit ye oke pas Dolph okendeka yo moko inde pas Dolph to staff ezalaki obe parce que na sima no pona ko chapa po to biselaka ngo ndenge wana ozo pour jo moko to bufanda kibina lisanga ya banganga to lobaka te fiche faut dire beau ça l'est ouais ezalaki maître Serge Mundu wana na commune lelo linga zate Martina mon village Martina mon village des grands frères les petits frères qui chantent bien nous vimos maman lele boy nga mon faut que na tiko ça test pas donc OK ndé ya ko pousser ce ko viati balar na e to louer bis oketi pigeon ça la test va te belé bazinga mais okendaka deux chanteurs na animateur moko si je me trompe pas voilà oui bien tango komi kuna babi boyemba bani Adolphe mimona mapeka Adolphe mimona na mapeka ya solo donc ezaki sentiment na beta remix ya voyage na beta tous les vocaux les wana ça na moi quelques vocaux au sala wana na beta quoi na beta ba vocaux non là gouverneur etamba poninyoko salanga boye yokotika domingezi na souci désespoir na kati ya motema lidi ebonza soki likambo na nyoko salisa yo papa Melina gouverneur etamba poni nyoko salanga boye donc nabeta babiloko bajani nabeta biloko balacoste donc tango Adolphe ayoki mimona tango Adolphe ayoki nga non esinga tikala awa na pigeon on va na pigeon ndenge ya kofanda siko na pigeon so pourquoi bapona kaka yo pourtant bokendaka des chanteurs na animateur moko mais bakosaka litoi te litoi bakosaka ngo te soki okosa litoi bato bakomona lizokosa moi eloko ezalaki te eloko moko esinga loketo nde navandi ya naza ya nzambe naza pena ya nzambe nde abatela ngai ozomona te bosi na ngai je suis de nuance ye moko apeti ata to komi die voir mon âme mais bato bakritikaki ndenge akomai die voir mon âme ata stara monene ya Congo na minute oyo mpe regola na minute oyo na Congo soki toza na ye te eza lokola richesse moko ya RDC elongwe biso kwa ok merci ntango olongwe pa Adolphe ofandaki na palais ou bien osotaki bango na jet set naye komona sikoki po batata yango mouvement toumeli makambo ezomarche te nde naye kopropose nanga bon nakende osala teste sikoyo na métropole place fera bandona repote nde toyei na madame na nga aza na ndako donc ye mpena fanatique numéro 0 na yo ya mabe fanatique nani ya prise nani ya mabe ya osala te ok nde sikoyo singa tokesala teste quand toyei sikoyo teste tolekaki ebele na métropole tolekaki bene ebele baprise basisi déjà rep bakataki rep naye koregrete sikoyo ntango na regrete nga bia esika moto nazali na bi nga mpo na voyager donc otika no misiki natikala nga misiki nga na voyager na nga mikoa pa faire esimbi te namona okese nga na okota te nakende na ngai ata voyage nasala na nga cope nyonso na osala kaka naboma na ngai nde sikoyo nake mwanda ntango nake mwanda nayebisi motu naki nabinga ake bakono nake luka vie mais soki exemple okese moko oyo motema ekopropose ngai te nakende soki eyo na monde ye nasala teste atuka na ozonga kini mpo naza chanteur ok nde sikoyo bokese ebele pour ne pas citer le nom bayaki na bamwanda baye na bi bango te parce que nayoki faire rigola abeti deja na matadi akobeta na boma mwanda nga bi nayebisi bato nyonso bapétrolier nyonso na mwanda napesi bango mbote baprésident Kams Kambu bapena solo kwa baza ebele quoi donc bazalaki tene ebele bapétrolier tout ya mwanda baglm nde sikoyo baya kopesa nga force nde sikoyo baya kopesa nga force allez naye sikoyo kosala test 20 musiciens ozala 20 musiciens po eza ayembi ntango asisi abi bon banani bakomata basala test jour yango ezaka risque naza na cicatrice moko na riskaka na podium ntango towelela nanga na bukana owelelaka towelela ye ntango siko toweleli ngi na kweya sete koti ngai ya moko abendi ngai ntango abendi ngai nasala test na makila na lokolo vraiment na jini ete ezala basacrifice moko te eza volonté ya nzambe ezalaki bariske mosusu ya kowelela vie bazwa ngai towelela nde siko na glisse sete kotanga na lokolo makila naliaka minu nga lelo teste na nga lelo kaka nde siko ntango tosali po ezali bon moko balika
ezalaki 2005 tokomi na 10e ndenge nga na yo osala ayoyebi kaka na bato basali nazwi kaka pecho selele donc abozwa so ba 10e mois batikalaki na boulevard avi 9e yo 10e okati masolo yacheta te oreille okosa te bakosala likwete bakosala mutu balile misu bakokosa bango fere ayeso mpenake peti yango te ndima ntango soko cheta yoki nga abi nanga pecho oyo soki na dresse nasali bwaka déjà c'est bon nde soko azwi nga afuteli nga biye cheta amemi nga kini na ye si lelo nde nazali yo na jet set bagola to basepela donc nazali lelo so mpo na yo fere aza formateur to aza encadreur bwez aza nyonso aye boforme aye boencadre aye bodresse motu mosu aza na chante makomi so mpe na ndenge champ mpo bapreuve eza ebele ya bato ebele oyo mpe mpo eza kosala bachamp eza bango mpe mosu baanimateur neti eloko na ningo bane nicodème babe ayaka animateur nga na bangaka te nga tanga bakoma motu tangila biso baoyo baza bafamille oyo bautaki na jet set ok mpona tanga komona bango na kobanga te etangila no baoyo bayaka bachanteur banicodème bato ebele oyo masolo eyebi na Jani Pacha ayaka chanteur Jani Pacha azaka danser mpo eza commissaire chanteur vraiment so comprendre commissaire chanteur aza mpena formateur encadreur nga abengaka ye donc aza tout aza mpena tout azoflate te eloko te me nayebi savoir na ye merci tozokende lentement sûrement depuis okota jet set oyemba déjà disque abeta qu'est-ce que j'avais dit dynastie ya loi deuxième album qu'est-ce que j'avais dit otia combien de vocaux natia moko na Jacques Pemba est-ce que tokoyoka mo mesire maye kolamba badi n'esprit ya ekolo te okoya kotebisa ye mbimba liksa ani entau trésor pembela seki yo badi etebi yo lilunga ntilili na yimbi na le padre la joie kabelo ser na ngai non ezalaki mpena bongo osala nde po garde kingodingodi eza kobatelaka kopi oyebaka kino kopo nde yango esalaki nazwa jean nazwa yamba moto nazwa zara ozwa mpe nafuta palais ntangisa mwana donc nakosala yango bajete il faut kobatela yango mpena makasi yo ozomona vome ezosima mpe bafamille ebele nasima motoke ya cheta donc ezosalisa mpe bato donc voilà merci na qu'est-ce que j'avais dit obi osalaki vocal moko soki toza na dynastie oyo ezobima oyo album 17 eza abeta ede volume volume 1 dg bima volume 1 dg bimaki yango moyokaki mabalabalabale na bala yo mamae bala yo mamae tapta tapta sanga fungolanga porta couvent avant produit natubela nakendeki maser bien que déjà violet ve yambanga pardon nakoki te yambanga nakoki te nalashe yo bolingo fu na masolo zuka jetombola plein de surprise soko olingi yo kokoma toujours sai donc voilà quoi koto ate en répétition pendant combien de temps puisque na ndenge ozobisa savoir faire na yo oyo nayebi te bon répéter na wapi tozalaka na une de trois na mikolo oyo tozalaka na ma campagne mpona kopréparer stade de martyr mpona kopréparer album na biso dynastie oyo biso banselele totya bavocal na kati donc bacomprendre de réalité ya moni po tolobaka vérité baalbum ebimi nango toyoka mpe bango tanga mamela biso prêtre mokolo fumwa mboka ya mokolo aleki bango te mpo ya kobwaka donc bobasi esu ya mokolo aleki bango ya mokolo aleki bango motu asalaki bato tu bazwa idéologie ya kobeta osotali à l'époque mpe ezalaki chanteur oyo amarkaki monde voilà na bavita imana bato ebele mpe na baplace ebele ebele songolo bakoma mpe koanvie mpe po atambola na mwa coupe ya mwa mercedes ndenge mpo ezalaki nango po atambola azala mwa de boucle d'oreille mwa basuki na ye donc fere ezalaki na baorchestre nyonso me bande komibomba me ezaki fere ayaki fere c'est-à-dire balandenge na bango donc voilà quoi merci toti koleka 2022 c'était le 29 octobre si je ne me trompe pas tomonaki l'un de vedette na biso musicien na biso otomesana kobenga bastar donc voilà Fally Ipupa autaki kolivre concert na ye na stade de martyr bojugaki comment
En tout cas, Makamba Batou, Munde la Vandia, etalingaïté, babeta stade na bango, basala bango na bango, yangani. Ngai na Vandia wa, je parle seulement de mon boss Ferregola, Jésus de nuances, force tranquille, bosolo na chant, bosolo na rumba. Donc, nazaka na sentiment ko le na bango que donc bango babeta une musique, eza musique à Congo, ya bango. Biso peut rebeta musique na so, ya biso, mais eza le là chinois sali Fojin, français sali Dora. Parce que Dora, stade de Martin Ferregola, album du siècle, qui est chinois. Donc pour ce que lui dit Dora, c'est Fali qui est Ferré. Est-ce que qui est chinois? Parce que bah yo sur que tu présenter ils ont un défilé de mode. Ils ont un défilé. C'est là où on comprend les chants. Na plein wa sala yiwana. Oh fallait sala yi. En tout cas, on a un ami Ferregola, s'il vous plaît. Yepena na yebi aza pour ne pas citer le nom, aza Misambo quand même. Aza langa le logo. Quoi représentant bino libana mboka. Ba maçon José Belé. On a bango te ba ba influence. Ba to ba wela biso to wela te biso. On comprend que Moussala que Jésus de nuances a se retrouvé. Parce que Moussa a le Kouta na chant, le Kouta na Magambonioso, le Kouta na forme. Il y a des présidents dans le solo na chant, le solo na concert, le solo na Ruemba, donc na rumba, le solo na Rolaka, le solo na Rotonga Bapalais, le solo na Rosonga Bandaku. Donc on a un leader au hasard. Makambuyandaku wana otoso bake. Aso baba no biso to biso to aso ba mélomane. Mais notre oyoka ndeko moko pato RFI alobi ndako faire soma na bova na soma na $5,000. Pato RFI. Est-ce que ay ba soma mukolo moko ya soma na mimosa faire soma na nini? Est-ce que to goyo est-ce que pato RFI ninga na pato RFI? Ah. Kozwana ye kaka ya totela kozwana ye ndenga kozwana nga kolukana nga ya fi. Ils ont même pas fait mouchoir, il a pris ce parce que Moutabongo, ce qui passe au RFI, Azagi Moutou Yambongo, ou bien Azagi Moutou, Azagi musicien, il y a des défendre. Parce que passe, et là, on est final longtemps en Angela. Foumo, à Finlanda. Parce que ceux qui ont l'andi fou, bien on vient là. Qu'est-ce que ça ngaï? Tu n'as pas la finir question. Ceux qui dans le temps en Angela, dans mon liboma, moi, c'est un tel liboma. Ouais, moi, il n'a pas la télé, il m'a mis sur la naïe. Même ça va pas bon. Parce qu'on va tout le monde premier numéro, les gars, bien là. Internet, à Katinga, on va faire fou. C'est quand on sait que la bosse tu n'as pas question pour la répondre. Eh, décidez pendant le seul mot. Voilà. Ma caméra sur le banana. Donc, boss n'a pas son métier pour répondre car. Pacho RFI. Alors, bah trop. Alors, la personne réponse dans le dernier. Ce qui est bon, c'est normal. On a un Kambutu, on a un Ferrari, on a un Palais, on a un succès, on a un Lamba, pas de RFI. C'est un fou. C'est un landier. On va te le remettre. Donc, pour naïe, cache-nez. C'est là la vie pour naïe, pas de RFI cache-nez. Malgré tout le monde a confinement, mais il est assez confiné naïe. Pour naïe. Allah n'est cache-nez. Voilà, il y a comme Covid-19. Il faut la cache cache-nez. Ah! Ouais. Alors, on va venir à ça. Ok, merci. Dans ça, dans mon tout monde, comme on a eu Jean-Claude Mabantou, Jean-Claude Mabantou, Mbongo contre Mbongo, il a dit, il a fait. À ça, la chance, c'est Africa Business Center. Au Mbongo, on a 12h, 12h30 au Mbongo. Tu as une question, on va essayer de faire. Ah oui, le lobby est au quartier. Le lobby est au bout de la tout ce que Belé va bêter bateau, le babou va banzela. Sans moi, je vais vous dire, j'espère à pas mon émission. On a dit qu'on a envoyé ma défolition et ça a mappé. Waouh. Ah, télé. Ah, yo kutu boy. Nous ok, c'est moi qui te la boy. Oh. Si la yena volontaire là te. Batu misusu. Oh bazana mutema moto bosani. Ba longa ba bati. Ngana yebi lo na sala. Et puis na yebi valeur ya moto na za pembeni na ye. Nous tala lelo te, nga tala lobby.
nazolinga mpe lobi na nga ntango na kovanda na plateau de navandi place moko nazolobelela ye ye mpe place avandi azoka esengo moko abike te omona na nga naza presse te naza na ekole ya rumba donc nayebi place motu ayebi rumba ayebi miziki papa yozoyoka premier dynastie na rythme ake te bato baloba elobaki dynastie yango premier volume wana toyoki comme sike badestabilise yango plutôt nazalaki na projet ase retire na projet ase retire pourquoi nanga lingana nanga bato nyonso oyo prese abengi bayemba dynastie je dis bien bato nyonso soki bazali mpe na bango te ke biso moko tobeta elingi aka succès donc biso tu oyo toye wana toye kotya oyo baye kotya coup de pouce na baoyo biso tozali biso mo bakolo société c'est-à-dire biso tu toye tolande chaleur ya sheta donc sheta nde makambo faire egola nde makambo mpo bakoloba biso sola tozala su te asala album mosusu biso oyoka yango te sala sauce sala sauce merci nazwi mpe idée mo repose question kifuelele kifuelele lango bachallenge ya makasi ezopesama makasi amoni fo meme bandeko na bolimbisanga donc bandeko na biso bahandicapé bazobina yango eselanga vraiment plaisir à trop mais nalandaki émission moko ndeko na biso kobino mondibu alobaki bo moi tv nanga fere alandi nga nayebi te alandi na nini wana fou donc bato tu oyo otuna nga so otunanga pourquoi ozobenga ngo bafu nayebi sio fu na obenga bango parce que tala mutu oyo mabele na yo mabele na yo adula mabele aza pena na ngome déjà mabele ah tu balinga cheta c'est bon là donc tu mabele fait bon merci donc bato to lo baona so tali na mutu tangi kombo pour la refula yete nga lege na oyemba nga lege na chant wana bapeti na ngai ya mabele wani makambo soto ngona bapeti na ngai ya mabele bapeti gani robino na peti na ngai ya mabele oui ngena lo baboye ngena lo bano boye ye moko na parler so atele mission ba ngate wana ve na ngai parce que tant biso to beta musique nazo mona ndenge ngazo kota baka mobutu nazo mona bango idéologie na bango na masala na pese mbote kota zali vibrator wala masala ngai mo ayebi ibra wa vibrator ke nselele donc yale ayebi ke on nselele ngape na yebi ke wana yale voilà to yebani donc bango tout temps boyo sangana ka poti lele ko makambo ko ma o ne ba panzana ki wa tobe o kibo biso da to beta ndule so ça dire biso na matete wana so ba tanga ba chanteur ba notanga bon azama sangana otanga ko monani pa ka obenga nzembo nani wasala nani alanga oyemba so bouche nani kombe kiminga ayemba pe bien boye komone oya masa wana nde na ngai nde tobande koyemba na matete oyo bayosa na ba irish jomo bwasanga bafoka mwa likolo boye wana masa na ngai donc il est riche dans il est riche il est riche personnel wana mon ami personnel ayebi Guilin Samba voilà donc tant na matete baotanga Guilin Samba baotanga nseleli donc na matete bapetio tu baye bon fabrication wana otangi te nazo tant na to bani makambo ya azalaki na mpe baona ba robine ezalaki nanu ma solo batinel makambo biso leto bila ba mission ok donc mamna bano oyo ezalaki matete babanda kotanga bango Guilin Samba yo moko telele il est riche personnel na si je n'oublie pas nani na matete nani non Fuji on a eu personnel na pese mbote on a massa na ngai ebi ok non Fuji biso tanto oyemba bango ba ala na nti après vague wana ndesko oyo teng ba komona kotanga te nde yaki sikoyo omba personnel omba sikoyo tango to obeta misiki na pese mbote kotazali omba pe atayaki na ekiri na bango biso dato onobeta na ndile bango banobeta baki bato ba misena ya bakartier ok biso ba pembe to peta pembe omoni batebele na manette bakoma okosa kosa ma solo je dis bien omba je dis bien Guilin Samba te omba bango to ekiri wana oboya kotango yebi bazalaki na batinel biso banselele nde na bafunono Fuji na ba Guilin Samba nde to bande oyemba et puis tant que nous avons déjà notre Fuji ce qu'on est basé si classico na DCBG ne nan ba yembi album ti wana nga déjà nous avons déjà 25 minutes opaya zoba opaya zoba na ba finite finite wanta na pese mbote kota za lié na moni bossa kanisi na dinasi donc chéri finite mbote kota za chéri finite ka chanter
ce qu'on parle, on appelle Dani Mayas na Kenya. Donc, Daniel Limouin. Daniel na Kenya. Ce qu'on parle, Zulu. Zulu Kakaza le Bumbashi, à comment l'hiver. Bon, on t'entend la chemin. Le temps que nous sommes dans le bango, on va aller dans le tétoyer bani. Et puis, tant que va foutu, on a vu souvent c'est déjà tous oyemba déjà. Quand on va focal nous souvent na kini ba ebinga ngombe ba ebite kinga. Ça non molongo. Makati yokame lopeo. J'étais petit, mais à présent, yango naza kolinga basalela yo. Monima, ya mwasi kitoko na gare centrale. Bibiche, ya José Lomata na ngai. Oya Diomi Ndongala, son excellence Diomi Ndongala, Maboko, Pembe, on a fait la voix Diomi Ndongala. On a fait la voix, on a fait ce qu'on a grandi. Donc, on décide yo voyage. Na bomba yo, na kati pale wayo. Oyo selitelo. Donc voilà, la suite voilà. Na yesu na bavoka le kwale tuba. C'est bon bébé banzela mona ba Amarula. Amarula mère ami na ngai intime. Akina wapi? Amarula za na yeba ofana oasis ça. Donc vous avez un mot tout à la rappeler. Amana oasis. Ouais, ça oasis. Comme nous ça là. Tigandu le deux. Bon, en tout cas on va m'amener mais azali ko solara avec ngai ali tonto. Ça dit nous sommes à Tigindule et là donne a été. Voilà. Tigindule ndeni ngaza mise makila. Donc art eza na nzoto na ngai fona salela yango. Donc wana na makila osala art na ngai. OK. Vous comprenez? Qu'est-ce que donc tant que tu as bango ko tanga bango te. Mais le pas comme mbanga ngai soli pakistanais ngai nani ngai nani. Tu vas pakistanais pourquoi? Mais et puis côté musicien ne mamu autaka chez Chomi. Chuma beta mbote na petit pakistanais mbota tomboka. Bon, ye concernant PC foyer manan trop. Atikana ko loba délé na ba TV, avant-temps, tara fait rigola. Il a tout. Au moins on a posé. Ba to le ba TV, yo mo ba to le ba TV, ba ko se ay pa ya bu. Ayati. Ko ça businessman. Ayebe lo ko sala ko ya na ba TV ka talo ba ko ça ko ma patron. Na patron ma sécurité donc wa ya ku TV te pour mutu mo même surprise ko foot ay. Aya on le bila suba ta TV donc voilà on le bila chita comment là on le bila suba ba songolo mpaka la tezo le bila en direct de l'homme city pour nous contacter nous de Sampaio au benga numéro na plus 143 89 599 10 10 telele ouais le to soka Kofi alobi akomi na posa ya bakoko ayebite façon on le bila on benga na akomi na posa ya bakoko bon ngape na ko ba pena il a raison hein? Il a raison. Il a raison, donc, ciseaux d'or. Il a raison. Et ça, époque n'époque. Quand on libère à l'autre soir, les musiciens, à l'autre salle à Bino. Bino peut avoir besoin qui, pour ça, la paix, ça, alors qu'il y a raison, parce que, biso l'orchestre, on a biso déjà, biso esprit Wenge, déjà. Attends, 12. Esprit Wenge, dans le sens ligne. 12, on a bien monté. On a 12. Nga mwana ya jet set ya faire rigola nga 12 na hivi mamadi c'est-à-dire biso ya tuzara des presa yembi mona telele ilunga makaus nan on partager akabola abidi oyo ngai na bimisa oyo yemba so ba côté mususu ezaka yemo ko leader ba mise bango mususu ozo mo ba disque bimia ozo kata vocal mo ko mise mo ozo kata exact donc c'est la dynastie volume 2 c'est la dynastie on comprend que Nzambe ada ayembi na ba performance mobile donc ayembi na ba métaphore je suis de nuance parce que na scène ay ala ba yemweni ala ba messi tout te côté ngidi ya cheta umela so za la yité le Congo kufa la musique vous comprenez nous on comprend ce dynastique na kana je suis de nuance ba lili c'est moi ko va makambo ba Miguel Mbongo va makambo va na na Londres que non. Je suis venu à sa partage. Je suis content de faire télé. Ma paix. Lubasa, ma paix. Janeli, ma paix. Et comme ça, il n'a pas comment yemba. Aïe, à comment yemba, comment yemba, on est dans la mission. Ayemba, il faut ça mbanga na niveau mo. Ayemba, taza pembeni mutaibo yemba, comme yemba. Ayemba, ayemba, lusi. Donc, c'est mot. Ayemba, on est dans la musicien. Comme la chef, taza formateur, encadreur.
ya Ilus. Donc il y a un petit. Tu sais, mon Dieu, ça la vocale. C'est-à-dire, ça la vocale na chamo boy. Vocal gawa ya Ilus. Ouais, nzembo ya. Tunga nangwe komyo traverser tipa ba voisin. Basusu balobi basusu esukeli bango na motema. Cédric, de tout que comme sabat. Number one. Bilenga Cédric. Ah, il est comme. Il a même bombi. Donc on sentit que cicatrice ya zoto na ngai. Moteme, vous comprenez? Ayemba bien. Pour les chanter à 25 chanteurs dans l'orchestre belé. So qui est il so ne vocal wana plus ba vocal ba to sango ba to na ebite yemo ko muto forma la vocal na yemo ga azana kati école ya rumba non ne mo zo l'orchestre so tala on ba TV wala ce sont des aventuriers ko biso to ra tel père tel biso erreur les gars to ko erreur mo yeli no père biso dosé c'est là les yangote beta ngo boy tango o chamba mo boy danger biso na ba vocal sur même na ba studio je t'ai pas fait ça biso ok mais quand même mamuto e baté c'était une cela le mo ala ko bangote ah nga mo ni sala boy beta ngo boy kene ngo boy c'est ça papa bien ça dit ali nga musali za la eleni donc voilà ko automatiquement ça va défiler des monde ba mannequin ok voilà ba yemba te ba za ba mannequin ok c'est bon siko relation ya Ferrego là na héritier wata les andengeni baza dans les bons ou bien cache-né tout cas cache-né Covid-19 cache-né et ça veut maintenant surtout dans la polémique cache-né mais ça n'est pas bêta qui bato alobi pourquoi pas Chetani c'est là qui vidéo encouragement quoi ça cache-né relation à Chetani moni esnaka to moni niveau par niveau mondo zana so lingi so lebi valeur na oyo zali be valeur ya musala oyo c'est la patron na yo be valeur ya Jean-Claude Mabanzo mbongo contre mbongo il a dit il a fait voilà donc Africa Business Center donc il a agence oyo à un niveau voilà parce que ça mon agence mo ya Wabalonzo agence to ba Congo agence ils ont le billet makambo mboka auto ya libération parce que ba komba muto Wabalonzo ya agence Wabalonzo wana vient na biso ya mabele grand prêtre la PC Mbote on a leader Wabalonzo mo boye bien bon appelle exemple bon idiot famo boye chanteur alors le la mutu mo même sur la danger au monter occupé té parce que il valeur là donc il y a temps répondre de mambutu ni na té donc cache-né merci alors bien on attend qu'on réponde bon té cache-né Dynastie Ndé deuxième volume Dynastie Ndé pour répondre bon parce que mon album est venu là ouais Dynastie ya mukolunge fait mission ouais parata ouais sikoyo nalandaki mpe Lacoste na bémission bandeko mosusu alobi ke oyo alobi ye ata premier fils ayebi te premier fils na maison mais to premier fils na makambo nini en tout cas nga pena nde navandeli awa naolobelaka dynastie naolobela na bos na nga makambo bato te nga oyo afuna motu te omoni eza bana misusu baza ba très impoli bana misusu baza ba très impoli Lacoste wa mabele na obena na ba na on ba se bela na Jésus de nuance eza bana misusu eza bana misusu baza ilala baza ba très impoli Lacoste za mwana J'attends comme monter. Ils ont pas le très impoli. Bon, on la TV, on fait un montant à danger, à patron, à succès, à la banzembo, à la à makamutu. Ce que pas le monde qui me dit bon film là donc. Biso de la loi bangote, je passe à la télé. Là comme au film là batu monsieur sont dans l'idée. Pour moi respect à la rappeler. On prend les gars papa, à la bana, à la société, à la makambe belé. Toi tu passes à la télé, batingi oyo on lui a. Pour les gars na bana, ce pas tout besoin de belana. Ce va bon. To finga la te to le belasco chant nesi nga boy na boke se mususu na rolia 15 chanteurs nga mo ko na boyika wana boyika no mo nga boy na zapena te sanda elilingi ya Ferrego là la prochaine daimba na ba virgule bon virgule lo bon la yemba nga pela c'est la dynastie bimo o mona la valeur ba so o na comparer nga la bango lo virgule wana vi na biso ve papi ya JJ Adjani abi virgule ba virgule te munoko te comment mais voilà grand chanteur Adjani
grand chanteur Adjani ADT Ya Babi. nalengelaki lokola moteko tembola na sani ya mbele likolo ya mabanga chiba sokosi yo alobi lelo yokite ngai eske yokozwa moto malamu lokola ngai ye kanisa yeye bazwaka mokano na kanda te kito epula bazwaka mokano na kanda te ma grand chanteur ayembi na dynastie oyebi kolelisa Babi Tulumba Jagger so comprendre soko yesko bato kotangela ngai so yesu bango lelo nzembo fo ebeba dynastie nde makambo oyo place oyoka mpe babilo oloka ba mbango silo mpe zalaka mpona marathon te peut-être eza kobanga to mpe azokima me nasala pa kelvis koyi naza na ngali kukuma te monoko na ngai nselele ezangi maloba nazangi mwa ya koplede po justice eza pasia po naleli kelvis na pleure koyi okomisi motema nanga tatami omona na force bachaka na basusi babundaka kelvis susi ekomiomio kolonize nzoto na ngai sikoyo omoni beloko oyebisenga bavirgule esila ezaka su te kolelo ekoma susi ekomiomio kolonize nzoto na ngai na fane senti na lokete etondi madusu naboyi nabima na dula noki basipsonenga kenga na niatisenda bolingo no kelvis devant tragédie nga na kobunda te devant papa melina nga na kobunda te kotisanga na teuil éditionnel puisque nga nazala satisfait na bolingo no sheta patikito vuzongelanga bebe ate devant Paul Alex Belwa kokoka te demande aux anciens kelvis ekoyi salambangu bashega bolingo kuluna bolingo bacercle ngai ozo comprendre rumba eza te ka faut bien chanter voilà ba défilé de mode obine ko na venu Babi Tulumba Jagger wa na pesi mbote na ngana Babi Tulumba Jagger vela ngai yo yebi pesi no tselele yo bakosa musala te musala yango eza nango donc nazolela vela ngai Babi Tulumba Jagger la kati à Londres l'homme de 1000 destinations l'homme de 1000 destinations Babi Tulumba Jagger 1000 destinations donc yene ngazana bambote na ye ala grand frère propre zamba baxela ye apesta ye donc voilà quoi ouais siko on a habité to komita to suka na habité quelques personnes ba dédicace na yo au dédié on va banane ouais c'est pas nango to ana so l'aise ouais donc ba komba ba tutu na mutute ouais donc la pesi mbote na ngai na Babi Tulumba Jagger Tulumba Jagger na kati ya Londres chaîne na bango ya solo yango yo to sanga na RDC TV to sanga na RDC TV to s'abonner massivement voilà donc la pesi mbote na ngai na Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo il a dit il a fait OK Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzonzo, il a dit, il a fait. Mbongo contre Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo, il a dit, il a fait. Donc, Africa Business Center, surtout au Tini Mbongo Siko, on a 7 heures juste, on a 7 heures. 1 minute 40 mamans. 1 minute 40 belé. 1 minute maman, donc. Aussi Mbongo donc voilà quoi. Après, c'est moi, na Picho Kanyaku. Après, c'est moi, na Mama Afo Kudimana. Afo Kudimana. Maman Rose Masai, commandant Teka na Luanda, Djibril Mbala, Asofutu Malonga, Dutala Yaka, na kati ya Bruxelles quoi, mon côté quoi. De King Toussaint Lutangazo. King Toussaint Lutangazo, bambote no yangona et puis na pesi mbote na ngai na Sele Mukoko, mbote na musika na Kademode Kademol Business. Kademol de business
patron na biso mabele donc mabele mame mbote yango wana et puis napesi mbote na bagaulois tout bagladiateur tout le 24 juin stade de martyr concert du siècle bon place vous comprendre maintenant eza te ke boyeka bosala badefile te biso bomoi na rumba nde ezobeta rumba kitoko nsima na biso ebeta kitoko bachanteur kitoko akolata kitoko kolata buti yaya alata koleka nde bango yo motalaka bateke omona yo moni yaya kolata zebola mobeka alati te yaya alata mpena kitoko epuis napesi mbote na ngai na Jean Thomas Kasakasa napesi mbote na ngai na Alain Chacoupé wa pe wa Stone na kati ya bakine force tranquille les boss de l'air boss napesi mbote na ngai na Lili Semeko na Londres napesi mbote na ngai na Kati Beba napesi mbote na ngai na Alain Ngoto na Belgique Alain Dynamo l'homme de circuits agréable napesi mbote na ngai na inspecteur Patrick Ngoto napesi mbote na Papa Claude Ngoto en vrac Chris bosana te ebisa bato bosana studio puisque bono boyebi autant na bango baliaka bobenga déjà ntango baza na studio esa te ka te bobenga ntango baza na studio yango donc napesi oyo aza na posa mpona mwa libanga mwa conseil plus 243 89 222 11 26 plus 243 89 222 11 26 napesi mbote na ngai so na ya Edo Muzamba le touchable napesi mbote na ngai na colonel Amisi Pierre colonel Luzolo napesi mbote na maître Ige Matadi l'avocat du Barabas et puis napesi mbote na ngai na nakobosana ete Juliette Itaboduka la reine de Chine bosana mutu na yo babi boboso napesi mbote na ngai na futur méquiniste et rêve comme réalisé mon ami personnel Kati Mini ya Kati Babi Bobozo le japonais le plus suspect papa ya petit Babi maman Chimène qui t'esprit match ça bien napesi mbote na ngai na ya Bojo Bolenge Bojo Bobozo Bolenge napesi mbote na ya Chantal Bobozo ya bébé Bobozo ah c'est mbote basera solo la kitoko basera na ngai napesi mbote na ngai na bana tu ya Bandal Adula donc fiston telele yo bana Masina bana Matete voilà napesi na robo bazamo ebele ya amede Makenzi Poutine mutasima kuna gloire kia mwini na caméra donc professionnalisme donc yo les kamakasi donc napesi mbote et puis voilà quoi merci nga pe napesa quand même mbote ça la moi bien ouais Katibe ba yo kayo pe Katibe ba mbota trop maman. Donc, merci cher internet, Bolandais, du début jusqu'à la fin. Tu as vraiment la souka émission na biso. Mais tu as dit que tu as bango sima puisque les 24 juin, et ça a fait biso tout au salon ça des martyrs, concert du siècle. Donc, tu as salon babi tout le monde checker en 2000 destinations puisque à Roya. Tu as salon na to sanga na RDC TV mo tu as salon et puis une agence Africa Business Center, il y a Jean-Claude Mabanto, Mbongo contre Mbongo, il a dit, il a fait Akabaka Saba Sengaï. Tout bien. Il y a Benga, quand Zoubé Kende Kota Beki. Donc, on a Mbongo, l'assurance, quand on fait l'assurance, l'agence Africa Business Center, et sans oublier Venanga, à son foot ou Malonga à Genève. Il y a dit tout à l'heure, Yaka à Bruxelles, Maman Liliane Fundu, Maman Afo Koudima na Koudifort Events, Maman Yoyebi, merci. Quand on est au Benganaga, on a bossé TV Nangaï, tout ça, nous de King. Petit frère n'a propre, Djibol Mbala, mais c'est le noir au Canada. Vous savez mon numéro à Londres, Jenny Lema, Aquarium Mamboka. Donc on est ensemble pour nous contacter, nous sommes sans vous bêtez en plus 243 89 599 10 10. Donc vous recevez News Asika, vous partagez, ça l'a bien. Il y a contribution à Bino. Donc, vous monitorez un bel musicien fait rigoler. À Congo, il y a fils télé, à Pandine Soaké. Mais na souvent, il y a un moment qui est. Il y a une émission à Bisso. Quand on a l'incraté, il faut bien simba papier, bateau de Bassalanga, qui est là, foutu palais. Tout le temps, Mama Rosa Masai, Yebi. Yebi qui est bien sur Yati. Moi, Koliwana, on a un sous Salanga bien. Il y a plus de Chokanyaku, Lenda Moté, Maman Fofo Kanyaku. Maman Annie Moussang Moulumba, Molong Annie à Papa Léon Moulumba, sans oublier vice-gouverneur, vice-gouverneur chez Coco Moulumba, il y a Gérard, il y a Nangaï, bon frère Nanga, merci, on est ensemble.
Bye, bye, bye. Mais moi, là, au moins, qui est ça la vie? Ouais, Djibril Biyak, le jeune entrepreneur, la photo qu'on a dans Bambote, de la part, il y avait dans l'océan, dialogue puissance, Liboso, Maïs, Mama, patron. Et puis, d'après son mot, il y a maître Serge Mundu, Massina, mon village, espoir, on a besoin de Changuyo, voilà. Donc, ate, bébé, oui, bouyaka, cimetière, même pas le langue, salema, pona, bato, nga, bakelanga, pona, Jésus. Ninozonuka koboyanga nanko mabeni niyo zwingai lobasa bya komina basuswe yango ngana komile passé papa Melina ba mari deni ba kobo lukoko bimela ngai ponga na tikali ngai moko ata ba pesi ngai nga monena nzoko 3 jours revelenga na kokondo kaka pona absence na yo papa Meline succès melinga fimbo ya nzube Ils ont fiola aussi ni lumene engai nosa Laskoni mbunza akasele kanga kasema ya mvula kazo pembele akasele koki jamais kokanga maya miso héritier mondial nazolelela yo souffrance le kima kasi ekeko sapinga na lito ya do muzamba akolela ndenge nzamba pibela ye molongani bakela ifo azala Molo ngani nonga ya vie pourquoi on s'allume ma petite va embater faut chanter donc ici chez nous quel père quel fils quoi faut chanter merci pour qui fit télé les tours vraiment na souka hein moi le romo boya na bon donc on se ngilai donc on fait notre programme Angola on arrive à très bientôt avril tout ça na bokasi ya Jean-Claude Mabantu, Mbongo contre Mbongo, Angola, on arrive. Luanda, on arrive. Et puis les 8 mars, nous avons un concert Mokon Atletico, il y a Patrick Beckham l'œil. Le 8 mars. Et puis les 11, dans 6/6, toujours dans Katia Luanda. Patrick Beckham l'œil du maître. Maître Jidi Maboko, toujours à Luanda. Toujours à, merci. Et tu sais, vous pouvez Balobi Sikeye, Nideye, Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye Yoda, Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine de omonikando s'abonner dans notre temps Georges. Akaba te mukenda. Akocha ko matini ofuta kwa ta chambre te. Na compte o se distrait dans notre mutolinga ate. Greatness Congo TV, ma gang ba film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est-ce anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a le roi rouge, ting ting, de s'abonner à Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, suprême, yonde makam. Bon, mon abagag, pas film, pas émission, biloka busoba, na biloka bien, kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube, Greatness Congo TV. Au moment à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Pour nous, tu voyais comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.